Bilo eteka manango, teka manango mais malgré tout teka mais tout en cas de salité, tout teka bien te ma condition bien te. Soit vraiment bien te, tout tali kuna. Salité kotonyo to salité, tout en pour ça ba bon c'est la biso. Ache la biso prince, tout ça la bien à part ça tout en a wende na biso pe. Côté quand on te ça la biso tout ça ba papa ba mbongo za la écouter. Biso mama to lisa bana to boko la bana, donc tout teka on te ça la biso tout ça là. Neti boy. Bazwaka mbongo atike chaque jour na journée affaire bazwaka mbongo ko mbongo nyonso na bazwaka basala nango nini babongisela biso c'est tout bamituke koleka ndenge nini na salite ya boye awa terrasse eza te soki mbula ebe non. Bonjour, bonsoir, Nabalagno sur Abisso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, ça beaucoup c'est. Moi, c'est Makike Bele, autre m'a dit la plus courte de la presse. Mais ça, la Maradona en Afrique est toujours un millier. La rouge, je me émission, ça remercier ma boss, n'a vraiment. Bissika Bozana, Pessimino Wambo, pourquoi pas remercier Bato, nous sommes en Nata Kolanda. Bah, émission, la découverte, tout ça, toujours comme ça. Donc, merci. N'a pas commentaire, n'a bien plus à partager, n'a bien vraiment. Et donc, ça, la biso bien, quand il y a le bara, Abisso Podcast, chaîne des actions. Pour le soutien du peuple, la carte chaîne Abisso Tosunga vraiment orphelin, to na orphelina, to pesa moi mungwa, moi sucre, car n'engezala. O palinga soutenir bana bitike, na moi soukali, na moi savon vraiment. Et comme ça na kitoro makasi nzamba au pambola mutu ne sont en likalisi yako sunga bana bitike. Au contacter Bisso na numéro za na bombe de cash voilà vraiment. Au reçoit Bisso facilement. Voilà très cher amis internautes. Lelo ya Bisso podcast au kiti bongo na komi na bumu donc to yepela na bumu bopanzi na bomo na kalamu oza maya kalamu donc mo fraîcheur pena mai kotinga mais mo panzi na ngala moni full donc et là même Bisso a dit ça la découverte pour to kengela babo soto eza vraiment na komi na bumu to moni ba full et be to full o e uti wapi full o eza bana quartier ba boira ngo to e uti wapi est-ce que full o de ba kiraki kalamu ne ba vision awa vraiment to éviter to découvrir encore une émission na Bisso il y a vraiment bon ça l'a toujours branché peut connecter na chaîne na Bisso na bi ke ba ndeko ba zinga to temps so pe na micro balader na Bisso pona ko yeba salité ya boye pona nini full oyo bolimbisa vraiment na yoki odeur makasi donc solo zo bima ba ndeko ba zinga awa na éviter soki bazo vivre ndenge nini parce que kolala na solo boye nebi ke solo nyoso zo kotela bandeko banda ko loli pena mbeto ozo yoka solo zo kota oli ko nango e rostenga oza malade typhoïde ne moni la typhoïde des aramabe ba mutu typhoïde so ke zuyo muso elinga kamito po comme ba complication bebe e zo ya rapport na dini na ba solo eza vraiment donc tout tam sa micro balader na Bisso pona ko yeba full oyo eza na cause ni na boseni ko pesa pena moi référence à bien out venir Yonson na direction ya Khartoum voilà point Kalam o ekenda ti fleuve bandero mo réaliser la pena Kalam na mo pena Kalamu et là liboso na sepeli po Kalam pour moi ekomi ko lega po l'autre fois to yaka to mona Kalam de ba bidon za qui vraiment salité mo de ba kire to ni to ba est-ce que de ba kire Kalam o ne mayango et ba salité nyoso on ba viser awa toté donc Montréal vraiment na moni maman pe aza pembe nanga to zo moi ten ko so na maman parce que maman c'est kaza pe maman quartier awa to so na tête c'est ba full o zo na cause nini mbote maman mbote mwana nangai kombo no nani maman kombo nani ofandi wa bontando geneti nazai be wa kombe pa di metoza na repos mais na déclaré kaka likambo fulu wana lobi bien mais Bisso toponi papa na Bisso papa Kisekedi wa mulumba po azali mona mboka est-ce que azako tala Bisso biazo mona Bisso te ba fulu e komi mi pepe kufa kaka ye likolo ya ba pasi mi kaka tano banzala vie sociale ezate tala ka ba santé na zolo bande na makasi me santé zate po okokende na 10 na wenze okolia biete papa oza mona mboka papa zaki soka lobi tout va bien pour azaki lokola Yesu na Bisso et pas na impossible zarater tout ce qui est possible il faut ko tia Bisso en équilibre to lia malamu biloko ekita moi dollar yango ba commerçant pe bazolia bien papa bongo Bisso na bana to kufi po na nzala vi penza ezano kisasa ezala iboete Kisasa zamboka repo tokende ke zamba te tokende ke misala makasi te lipapa na verni na bisapi mais tozoko vivre bwende ni kolia malamu te mediocre
okende na 10 osoma 10 il faut kende bongo biso tozwa mbongo te tala vie nazolo kota milangi lokwa naza na repose ko pa dieli visco il faut na lokota ba nini wana milangi 4000 francs na teke pa munena vie o eza vite papa mais moi to bio awa na place à salité full eza awa ozolo kota ba milangi o déjà ba salela ba boaka ozolo kota ngo pokena ngo wapi mama totiaka ngo kana basaki na basaki oyo munde azopesa po okoka kozwa ta 4000 francs vivre bongo lobiko ni misala pe ezali sute banda pe pape dia pe misi biso nano to bandi mosala te okendo senga pe sanga ikabela ngai kopimela ngai tende kwa barankini na boya yango ngama mongala ngalinga bilo wana te po naza maboko na ngai te brope do sala na lokota mwa milangi na teka mwa posi moko nazwa mwa 5000 pa mundele so na keli mete so na teki boye te vie ezate tolingi bana pe ya mibali bakomi moyibi bakulo po misala ezate papa kipe bana wana soanye bango po so misala ebimi mingi bana wana bakozala bien kitisela biso pe dollar ezonga na mo équilibre commerçant ko commander yo te yo ndo ko commander commerçant po ezamboka eza ya yo masangu tala mwa masangu ya 1000 francs nani akolea nana koza o papa tokomi lokola prison molangi pas d'entrée pas de sortie papa oza wapi ba mama biso toleli yo biso batoto boti yo bana pe bilenge baleri yo papa zala penda oya nzambe posa ela biso ngolu po biso tozala na kimia pe na bolingo na merci na le merci merci beaucoup mama siko fulu oyo banani batianwa bato quartier babwara to ne bakiraki kalamu ne batianwa batwaka ivo batia na batwaka tie po bisika kotia bafule zate e komika motatala tali meme esika biso to vandi kuna na fesh motako ya 4h matin na lopango bato abwaki fulu bo mota yako bwaka bo fulu na bato bavandaka te mipepe ya mabe batifo yede ba makambo ebelebele papa siko yo toza esika nini il faut papa osoigner biso tozala na kimia penda ndenge tolingaki oza mwana mboka sala makambo bikamwa lokola Yesu na biso nde oza mosungi na lobi bongo papa na vandi na zen fi na nga boye alakisika na micro po ngai na za monga ngai okasoni te papa songi ngai na yoki yo soni ngai mama na yo mosuni na kolobela yo na lobeli yo na kimia na bolingo na komo na Yesu maman vraiment message ça bien partagé beaucoup ni maman tout monde maman zo ko ta vraiment ba milangi alobi akendaka nango akenda kotekela ba mindele na limite to ebite sui basala nango ni vraiment fallait que na tuna so mama so basela ngoni tanto ko yoka so na koloba na mona on yeba ndero mo ba yebisanga kala babi babilango to sala o nezonga na ngoka ni na yebe ne ba lamba ngo lisusu kaka ya ngoni to so basu mai ba zongseli biso ngo ya ngoni so bemela biso ka ba malade na mboka vraiment to ko kota na mozinde makamande po tali biso te biso to lobela makambo tali bosoto o eza na komina bumbu donc na otamusaka micro balade na yebe ba ndeko baza pembeni soki réaction nini o vraiment no salama après komona ba fula boy ba ndeko bazo bela tote ko fana na chaque jour biso do net ngana yo ki on mbala mo na kei mais non so maladi so ba ndeko bazo yo kango à tout le temps afandi azo mela ngo azo lia fufu azo ka fulu et azo ka solo zo côté ça vraiment maladie donc Montréal nous a même moral to tamusa balade na biso poto e ba pona ni fulu eza ebele na commune ya Bumbu voilà merci oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci koyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokama komona nga obega ya kapo na vai na changu siko awa toza wapi toza na Bumbu yo osali na Bumbu uti changu naza ba relation na ngandi na yaka na Bumbu mais siko nde na yaka na mona ba mai zo kotela ba ona bandaku ba terrasse bangungi salite siko elingo lo banini ba konza mboka botala bango
tout ça la nini boy tala pena bonne tout ça tout le monde foule belé parce que foule on est ba konzambo kandi ba tieto biso moko population to ti et vous ça ba konzambo kandi ba opia ordre ba longoli yango ba salimo makamwa ou pour ça la calme pour ce otiki yango boy ezaka faux mais on a mo eza lopango mutu non o eza lopango ba teki yango kala mingi te ana misu nanga kutu kapo kanda kabaka ba ya mama bango ndo moni bona ba jeune tout baza a ngunja zo so ba ona ndinga faux pour la salité très sale boy très sale ya ba jeune na quartier beaucoup te matite bo simba ta pa o ndenge za kaka bolongwa ba salité ke ba jeune quartier so amona vani le lompiaka lobi mpiaka awomote mona kwa botola likolo ya mpiaka tango atala longoli lelo lobi batapusu ba babaki matiti siko to sala ni itaki yo moko zana kapo pa soloba mamono oni wana vanja zoyeba pa mona ma capitaine no moni wana ya pa tala ba poubelle zo kita ba obwaka ngokuna ba yanki ba zo ba mbongo na ba pusu est-ce que on a avenue ou est-ce que batamatisi pe bakota ka mbalo mbala so ozaku ati ba 12h ba 14h o mona pusu bana kuna tikuna bo ba disi batiti bakonde ba obwaka ni mati ba ope ba mo ba 3000 ba metre ba ye ba yanki ndo moni pe baza yanki ya nya tutu lo ba yoka na banga na ngalo ba obimse yanga lisheti senga pe na bangi na merci beaucoup de kurabiso abuti ko lo ba ele bangi senga ga yanki obimse lisheti on a ki mamba ondeni mais oza lopango mutu moni foule belé donc tu éviter comment na lokola mutu asoma lopango tongi na unte ba profiter ba boka na mama titi awa to sulu ko to découvrir foule eza ebele na commune ya Bumbu pona nini bande bazo vivre awa ba condition moko eza kitorote na mo lopango susu salité eza bena makaso peza lopango ba bazate to éviter ba bazate ba bakenda bakima nini bakima donc to so ana bandeko bakima mai ekotela bango ndi omoni lopango ngo komi fulu bongo ba milangi vraiment bolimbisa biso vraiment na solara na maman bonjour maman bonjour kombo nani maman Honoré toza na Bumbu aveni yonso numéro 30 maman tomoni aveni na bino quartier bino ça a été makasi beponi ça a été makasi to dindaki mai ezalaki ti awa mai ezalaki ti awa to dindi donc omonte oyo bakima déjà awa nyonso afulu na soki fulu te nde tokovanda awa te siko mai yango ekutaki wapi kalamu etondi nde epanzi biso nyonso awa nyonso tokimaka to totongi yango mpe esinkaka moto akosalisa biso aza te kaka papa moko nde ayaka wa ndosa nde ayaki nde atimoli kalamu nde mikolo tovandi mwa malamu toza na courant te toza na mai te par rapport à ndenge bozo vivre na fulu bo message pour vivre na moderne wana to vivre aka na ba tokende wa ngungeza so biso malaria mikolo nyonso donc to vivre kana mpo mutu asunga biso azate siko bandeko batika lopango bakima na bango batika lopango baza na possibilité ya kobongisa lopango yango moni bakima so message ndoko pesa oyo eza pena motuya pa bato baolanda biso ba konza mboko baolanda biso pona commune na bino les salité makasi commune na biso ya salité to sengi na papa to sengi na papa tala pe sima na ya côté ya kalamu na direction kalamu ata na mpe biso sunga biso depuis to mai côté la biso basunga biso te tozo bundana bazonga na nsima batala batia so ba minda na mai biso pe to vivre toza bato lokola bango to vivre peut-être tozo vanda likolo ya salité maladie eza kidiki to vanda likolo ya lia na salité donc possibilité comme tu as mon ke bana pe ba osala kikuluna po mon toza reculer ya mon ke bana ba osala kuluna awa tozo lala te ba porte ko buka banini donc moi ezate papa téléphone likambo. Merci beaucoup maman bogi ndenge maman utiko ba vraiment tout ça car na commune na Bumbu donc tout tambola vraiment na ba venir mususu ela ni to ba ndenge commune e commune po soto boy message maman pesi alobi ki bandeko bakima kalamu more tindaka mai ekotela bona banda kutala kalamu so ebwaki mai boy na ba matisi na nyonso ezoya lopango tika na ngwa
mutu moko pete olinga azwa nini obongo ya ofanda po ofanda wapi place otia lokolo eza te mposo place otia lokolo ekala kota mpe natina kati na contrôle ndenge bato yango basundola ndako na bango donc tozokoba kaka tozokende toujours na commune ya Bumbu bozomona bino moko bozomona degré ya poto awa ya salité donc bamama baza vraiment na raison soki mvula ebeti bazindaka donc tokoti mpe déjà na elanga peut-être na elanga nde bakozala na bango bien mpo soki mvulaka en tout cas nkomoso oya boye nesi boye mire kokwea mai eza makasi mire kokwea bosoto na niveau 0 kani nalobaka vraiment bandeko biso mo mpe tozoboma mpe kaka mboka so tolingi commune biso tolinga commune biso eza bosoto boye te baplastique oyo nyonso bakasi ya bapondu oyo banzeta ya pondu oyo banini bapampers ya bana bamanzanza ya tomate banini badefrisa baposo bamakemba nyonso ozake biso mo tozala so tosaleli yango tobwaki lelo osaleli obwaki lobo osali obwaki lobano osali obwaki lobi ala kaka bongo ngombe ebele oyo pa yesu abwaki kaka bongo biso mo tozolinga vraiment mboka na biso te so tolingi mboka na biso bamosusu basala no tumo mpata mwa libulu mo oboti koti poubelle na yo otie zelo kundi ni trace oyebana te so moki oza mbongo ya kopesa moto matiti te epuis bana pousse mpe bakosala mabe akoti na veni asali matiti bapesi babwaki na bango mpe matiti nde ezalaka me akoya nango abwaki wapi na kalamu ntango bakokire kalamu babimisi yango libanda mbula ebeti sani ekokota nango yango bandeko vraiment bazovivre na bacondition moko eza malamu te mais biso tozosala découverte par rapport à salité me bandeko babisi biso ke awa mpe baana problème ya courant na mai vraiment ezosala mpena kitoko te ville ya Kinshasa ekomi bosoto makasi commune ya Bumbu eza commune oyo mpe eyebani bandeko mosusu Bumbu wana mais commune ya Bumbu mpe bisi baartiste minene commune ya Bumbu mpe eza commune vraiment parmi bacommune eza zingazinga côté ya centre ville bakotanga mpe commune ya Bumbu na kati tozwaka bakasavu bangerengere babandalunga commune ya Bumbu mpe eza bongo pourquoi bosoto ya boyi bapango nazomona vraiment bapango basundola bakima donc eza na 3 parcelles basundola bakima nini mutu jamais kozinga lopango ya somi na mbongo na ye akima. Donc c'est que vraiment eza sérieux. Donc Montréal là n'a vraiment tout luka bandeko calamité de zone la bimoza toujours bon chemin connecté na chaîne Yabiso podcast. Merci. Mbote. Kombonani. Ephraim ofandi wa. Na fandi awa na yonso. Na yonso ya kala. Na commune Bumbu awa dia na sali ya ba 4 ans. Ba 4 ans bon. Mais si ozaï awa boy ça a été zaïgabo. Salité makasi donc ndeza boye to na ngunde e mata to ya salité zo mata ka se ko mata moni awa ndeza boye to bela ka de maladie to bela ka malaria na typhoid donc awa kaka donc de maladie nderinya salité le kibani ba konza mboka baluka ya biso solution so bino ba jeune da bokanga ma pe bo boule bo keta na commune bo moi bo réclamer pe par rapport aux droits mbala to kanga ma ata plus de 3 fois to kanga ma mais solution ils ont marqué mai passe courant passe donc awa ndeza boye 18h na libanda ofanda te ngi donc okwa kuti awa dia ba donc 18h dia to tsadi donc chaque ndako moustiquaire dia bati donc 18h dia to tsadi moustiquaire donc ngi donc salité solo donc awa vraiment donc bon vivre le boza capitale bon vivre le roi boza province yo moga bani tala non na se yo mo bani banana banda kuna se tisuka donc salité donc ndé moga na ba province ku bien donc vraiment donc des abon lu felunde man ba donc salité le ki makasi ba luka biso sosi kaka rosa ka ni mutu nde banini atirela biso ka makala mwana azanani aza député azwaki azuite bakati yesu banini ndosa awa donc ndeza boye banini kuna na se okokipe banini pe kokita kuna na se atirele biso kalamu asali biso tout mais banini suka nango babeti message na suka kozani par rapport ya en tant que mwana Bumbu bosoto l'équipe bo vivre la condition moko oui sengeli bo vivre te pesa mo message à suka sala bien beaucoup mestre na biso nde aluki ya biso solution aya banini awana na nini yonso awa nini beaucoup mestre commune Bumbu papa tela biso makamba eso pe papa
et so pe maman ba nini ku ayeba na raté to ebi so za papa so papa maman to ebi bourgmestre bumbu tiens to ebi ana et la maison communale au monde ayeba ni te tina maison communale bourgmestre bumbu ayeba ni te ayiba ibara mbongo ba nini tala boulot et ana fort non na ve na biso fulu donc et bandeliti souka fulu leki makasi. Foule l'équipe qui a vu ce solution s'il te plaît. Merci beaucoup vraiment. Bogine comme bala lobi abi bougumé c'est la baron ya komina bungu baye baraté so azara moi c'est mobile en tout cas. Vraiment mais on ça qui toroté comme on a ba jeune boy bazo lela ke kuresate maeza pasi ba vivre la condition médiocre odeur mabe à tout le temps foule donc ba terrasse ça déjà bouché na ndimi ku terrasse ko tara pa na ebité bara mai ba kangama kombe de fois kenda na commune kuna ba yamba bango te donc to compte toujours kokoba pour na ko sala toujours la découverte to avancer ba venue landi et puis to ma direction abonné to bima boto bima na direction ya Gambela to direction Gambela uta bena banda triomphal ti kita kuna tina ko to ba ni ti selemba on ba loba to bima direction Gambela tout à ce direction Gambela ndenge zali to ba parce que full ezali to te dans donc ça toujours branché et connecté toujours ngabino kala minute merci. Voilà, très chers amis internautes, déjà tu joues dans la commune à Bumbu par rapport à la découverte. Là, si madame au moni salité vraiment Eza Makasi. C'est da poto fulu. Donc où est la direction il y a Gambela, tout ça direction Gambela vers Lukula. Donc liboso boe buenze ya muselu ezana donc marché a bana bumba sala na wenze ya muselu. Mais to kama direction Gambela où est la direction munene badi banda triomphal eketi na ba selemba kuna so ba maloka kuna me nzela oyo na limite moto le garato mutu ke le gapo nzela so mona pena ezero kangama par rapport à la salité eleki makasi commune Bumbu et commune na salité moko donc na ebiti so na kolo bandenge nini bandeko o bazazinga zinga ba hotel biso salité oyo e na cause ni ezaka bambula ra to biso mo kibutia mabe ozuma watiti na yo obwaki na nzela osalima obwaki na nzela yango moni e créer vraiment ba salité boy donc bo pesanga pena tano so ba ndeko baza koto na direction Gambela na veni Lukula toujours na commune na Bumbu to so wana bango te basoki ya cause nini salité oyo ezali en plus bandeko ba oteka zinga ba oteka ba mapa ba mapkala donc wenze vraiment o eza e bandela wenze so avancer kuno mona na marché munene o e ba na kombo ya muselu donc voilà bo pesanga tano so ba ndeko to ba cause nini o mi full to ba soki moto eleka to miturelera to donc tout ça toujours branché na chaîne biso vraiment chez des actions pour le soutien du peuple ya biso podcast to sala musala ka ndenge za merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesi. Mbote mama. Mbote pa yaya. Kombo nani? Kombo na mama Kapinga. Mama Kapinga toza na wenza muselu na avenue Lukula direction ya Gambela. Siko na wenza muselu on salité bo est-ce que apa mitu kapele le karato te? Ba mituke koleka ndenge nini na salite ya boya awa terrasse ezate soki mbule beti maye bimaka wenze mobimba balabala mobimba terrasse ya maye kolekele ezate yango zomona maye wane yaka na ba salite tozaka na kati ya salite toteka na kati ya salite. Depuis ça a été salami on nzele quand même c'est déjà ba combien des années yo ya akala ngana ya banda 2014 wenze o ezalaka boy balabala o ezalaka boy so bolimbo vivre bien moi elanga mais soki elanga ezate période ya mbula tozalaka boy donc awa soki elanga ndito ko biso elanga bozamino dans les bons tant okokoma na elande okomona ba potopoto na ba salite esili batu bakomboli batumbi mais soki période ya mbula to vivre ka boy banda na ya na Bumba 2014 tilelo tozala kaboy ko ba full we uta bino ba wenzele bokangisa ngo bobwaki ato bato a quartier de ba vizangwa ba full eza ya kobwaka te ezalaka ke lokola wa terrasse ya mnene ezalate soki mbula ebeti mai wane kitaka wane utali kolo Bumbu yaka na basalite soki mbula esili basalite tikala kaboy. Voilà, merci beaucoup. Message de Kopesa et pas bateau ballon na biso ba konzamboka oyo bazola na biso poto za mabe na bino moment déjà Bumbu bike salité zali bosoto boyo Kopesa un message na osu esala bien.
message eza tosenga bakonzi ambo batalela biso likambo biso pe tozala bien ba nini shaba batie prince asosa batie prince etikali ka biso tala basali te tozala akabo banda 2014 style lo to vivre akabo bakonzi batiela biso pe prince mais so batie prince ayi koboma wenze kasi anoteka ava batia prince bakonzi bakolukela biso esika te bakonzi balukele biso esika tosala wenze na biso bongo batia prince babotika ka toteka ka na potopoto boy bawenze bakonzi balukele biso esika bawenze soki bakotia biso kote ni tokene na biso olie toteka na bapotopoto olie toteka na basalite boye balukele biso esika bamema biso wenzo ekosape konti na leta aza pe capable ya koluka esika batie biso tozoteka me balabala ezala bien tozovivre kaka boye soki ovandi yo moko yoka so me toteka aka bongo banda 2014 nga na banda teka esika oti lelo ozomona bakonzi ambo batalela biso likambo soki bakoloba batia biso wapi bango kaka tozali tozela kaka mukolo bango bakoloba te wenza muselu totia yango kote tel bokende totia prince ya tokoboya na biso te tokoboya mpona nini. Merci beaucoup maman, message vraiment eza partagé mama epe kolobaka oza commune na bino oza mpe mwana bumbu na zela tosolaka na me ape esala mpendaki toko makasi. Maman, mbote. Mbote moi prince. Mbote maman. Mbote papa. Benga papa. Maman. Comment nani? Comme na ma Pierrette. Ma Pierrette, vous avez moi na boum. Na moi na ngingi mais to sala ka wenje ana bumbu. Mais ce que ça ita bo vivande ni na. Que to vivande nini? Chef de l'état tala makambo. Plus salité ou ba wenje za te to maman de ba oteka. Chef de l'état tala makambo, est-ce que chef de l'état mutachaka salité na nzela? Bon, et bon siko yende muta atiaka chaka batuti. Yende makambuti. Siko bato ya chaka na tande ba osala bu. Tande to toma wenje to sauter pour okota wenze. Ba place eza bien te, ba maman ba oteka bien te. Donc to oteka bien te. Le message na suka pesa ka message. Ça ngope te, wenze ngope mabe. Ba poto salité, moi to teka bien zatin. Comme ma blonde mutu donc bien te kaka ya na mboka ngo. Voilà, merci beaucoup vraiment de vos messages et ça vraiment partagé. Bino on a des grâce a été ça boy. Toi avancer liboso total la pe kuna soki pe fulu ezara boy donc et ça veut dire ki to côté comme na commune ya Bumbu oye bani et ça par o amine ndo tanga ba commune nyos boyebi to chaka pe Bumbu na kati. Donc salité oyo na ebite nga kutu penzela ngona ole ngeni donc to faut filer a to lega. Na lega je peux connecter tous les blocs à la mine, tu avancer mouké, tout à la nenge liboso qu'on est allé parce que déjà tu bimi la direction Gambela kuna et ça prince sans triomphant le monde appelle maman la presse mais côté la presse cité tu habites pour la nuit basa la presse côté donc voilà nous on a bilo à la mine merci tout la branché peut connecter voilà merci. Voilà, très cher ami internaute, degré à salité vraiment, ils ont la direction Gambelo, non, c'est pas possible. Parce que la direction, nous avons prince, mais quand tu habites pour la nuit, quand tu vas à la macadamité, donc il faut et comme bordé place bosoto et yé pede fanezo sika bosoto ezo régner vraiment bosoto za makasi awa na direction Gambela bino remoni poubelle vraiment eza makasi ba plastique ni na lobeka bandeko babura ba fulu awa pour na roboma maman la direction so mutazu pena moto uti pena bala triomphal vraiment aroya na bonne facilité mais à cause à fulu oyo ba mituka ekotara soute bino omona donc matiti eboti déjà na nzela fulu ba matiti pe eboti elesi ekoto yo moto le raté mutuka le raté donc on toujours sur la kala bande auto eba à cause nini oyo fulu ezo fulu ne déborder bo eza na cause nini banene batira matiti awa to éviter vraiment ngana lo to éviter to luka to tout na bato ba yebi ba meka pe ko expliquer biso par rapport à la découverte de ça na commune ya Bumbu. Donc voilà, merci beaucoup. On a 4 avenues mais tellement de grâce salité
bande bango ba copa ba muki avenir za salité makanini caniveau ezate caniveau ezate bango ba comme ko créer caniveau ba me simbi karaté parce que salité le ki mingi bo sorte comme mingi na venir o eza venir bini mo mona pe na venir eza ba venir za ba venir miki eza venir munene te parce que boy bisanga ndenge mai salité eza bo moteur le garap mutu le garap donc yo ça vraiment qui toroté donc to so luka bande ko pe ba talisa biso vraiment parce que est-ce que na venir ba jeune garçon ba za tout ba zate ba jeune garçon ba ozela ka ba konzambo ka ba sala or bango ba kolinga pa venir bango ba mekipe ko bongisa ngo ko sa pe na ki toro makasi bo eza propreté malade biso mo to so créer ba malade biso mo to so benga malade pe na téléphone allo malade yaka na nzoto na nga matoye yoki miswe ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo matoye yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temoi misala emonani linga koloba eza te touti mosika esasa tokomi linga koloba eza te yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka koloba eza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo eleki yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful Mabibisho fandi wapi navandi kaka na aveni lukula awa na wenza muselo donc tozala bumbu toa na bumbu na wenza muselo boye est ce que namona mama oteka dongo est ce que biloko etekama biloko etekama nango ezotekama nango mais malgré tozoteka mais toza na kati ya salité toteka bien te makondition ya bien te toa vraiment bien te totali kuna salité koto nyonso salité toza na mposa babongisela biso batiela biso prince tozala bien à part ça toza na wenze na biso mpe po koteka ngo tesala biso tozala bapapa bambongo ezala esu te biso mama toliesa bana tobokola bana donc so tozoteka ngo tesala biso tozala neti boye bazwaka mbongo atike chaque jour na journée aférié bazwaka mbongo siko mbongo nyonso wana bazwaka basala nango nini babongisela biso c'est tout yango babinisi basala prince mais mo teke a marché za so basali prince euti bande buta bana triomphate yabo e ba panza bino wenzi bosuka mpona nga lokola eza bongo seke babongisela biso kaka marché kaka esili prince ateza nango te marché ezala kaka po marché nde makambo na kamo bezo teka bien par rapport à salité aux belé bazindara na salité ba yo suma biloko to ndene comme moi pas vraiment moins des abo tout ba client bazo kima moyen kata boy bato ba utangingi ba ya suma biloko bazo ya te ba komo ke ba wenze msu poto le ki salité le ki bazo kota te côté que comme moi passe mikolo ba bongisela biso nde et ça la bien liloba no suka kolo ba ya ngwana bon liloba nanga suka na lobi non nzamba sunga kaka projet oyo bango baza nango biso pe to nango ekokisa mato sepela c'est tout. OK, merci beaucoup boki nene mama uti ko ba vraiment abiba ndeko teka na bango ba teka sou bien te par rapport à salité o eza vraiment et do sala pena ki to rote ndeko musu azape awa na biti so tant ko so la pena mbote mama mbote kombo nani kombo la mama Louise ofandi wapi na ka ana lukula mama Louise bete biso lisola wenzi awa mama ngena nene
wenze awa makambo ezoke bien te salite leki salite leki topesa bambongo atike na yebi te bakonzi mbongo bataka wapi mbongo atike ezobwaka ma chaque jour tozopesa ata leo mukolo férié kosenga mbongo atike mais salite za awa babongisela biso te salite leki na wenzo makasi. Comment vous vivre beauté quand la salité? Bien vous avez l'ikanicité, vous savez bien fort, bon la salité. Maman, effort ni biso to sala ba ba konti ba ozwa mbongo ezokota ba onde ba ozozwa ba ko bongisela biso te. Batu ya obaleka ya viroima. Ba mbongo nyonso ko senga ba mbongo ba ko bongisela biso. Salité leki makasi. Ba mo ba konti ba bongisela biso po mbongo ezokota la mboka me ba mo bazoliango na bana na bango. Message non souezani par rapport à tant que on mona bumbu non en tant que mona bumbu bo soto eza commune bino pesa mo message azu esa bien message na zo pesa kaka ngave na mwana bumbu mais bumbu mobimbo salite zaka awa te bumbu mobimbo za salite donc ataku tu ba députango ataku bato to vota ku na ebité so ba le kanzelo bumbu mobimbo salite bango monde bazala nde ba obimisa gouvernement ba ndenge zo bima bayokela biso mato ape bana batu. Merci beaucoup maman. Bokini ndeko vraiment buchukolo babi bumbu eta salité donc. Et là c'était babi la place c'est belé oyo to rokene peut-être au monde appelle salité oyo ezo continue toujours ko baraka na commune ya bumbu dans Montréal to na préféré peut-être tinda ba kota kati ba kota ba pont na lisusu tozo pena bilili ka ndingi za la voilà merci. Landanga Montréal. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba we do begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otembeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otembeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba we do begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana na kalamu awa donc kalamu o eza direction Khartoum so bwaki misukudu eza tobenga makala et puis awa eza bumbu boengiri bon na condition ya pont vraiment eza un peu compliqué so ibena mutu akwita ye awa en tout cas arozinda na buto meli ba dringi na yo ya beno kaita rokoya pont eza vraiment malamu te bomoni pont moi nzilora ya muke o donc so muta kudia ya eli wana zoya ya koto fazela o wana leka na po ba leka donc pont ça vraiment muke na ebite pour la nini pont eza bo et puis ni omoni kalamu
Beaucoup de gens ont sauté ça, donc sauté ça, donc moyen ya kolobela ngo ezate. J'espère que biso tout au monde na vidéo, tout le monde a une caméraman azo zoomer pena, donc mona so bote na kati ya pont mona no ba kira on pena bien te. Poser le na salité na full eza na se. Donc on y a so mon epesa ba retour so mvule noki écoute la bande ko baza zinga vraiment ba victime donc bazo kuta ba problème oyo esengela kite e komela bango ne baloba bo comprendre mo linga na uzara moi pas si vraiment donc kalamu oyo so mvule beti et tinda refulara ma ebimi na mokili bani ko so bande ko ba fa na pena na secteur bino omoni pon oyo on est vraiment maï makasi donc pour nous expliquer bandeko vraiment commune ya Bumbu eza munene donc place commune ya Bumbu vraiment souki les la direction wana elenge ça to bima penati wana bomona mais salité ozo réunir na commune ozo ebate mbatu be baloba rappel ya Bumbu wana ya faux commune ya na salité d'autre part ndeko musu baloba bon mais surtout tali pena par rapport Bumbu eza commune oza muke ya na commune mo munene te ngi ezaka muke ne Bumbu ezaka muke. Donc so ba konzamboka pena ba oyokela bandeko na biso ba kotila bango ata makadami wana na kota wenze wana vraiment ko sala kitu et puis moi point o so tongami pe okene be po eza risque ngamoni na okate mena obanga mutu susu mutu émotion vraiment okata point o te neti bana miki okata eza un peu difficile vraiment donc totam sa micro balader na biso to yeba bandeko o ba vanda koto yo ba bisa biso est-ce que point o déjà ça la ba dégâts toté donc voilà. Tous les calamité de tambola kaka na direction ya Kartumba na pont ya Kalamu ekenda ti fleuve donc mingi on lobezate de mon pe maman za pembeni ya Kalamu aso to so appela maman ça vraiment bien parce que ba dégué ça la mara awa na pont ba traverser toté. Donc nazo ebate vraiment to so wanona maman mbote maman mbote comme bonani maman matimba to mono za kota pont awa tel sebiso no yim to za koto est-ce que ba dégâts pesa la mara ba dégâts ça matin mais tant ba to ba lekaka bazara na agitation ko lekana bango ezara ya passe donc ezalaka mobimba ndeko manda muto basala nga bon ezalaka mobimba tant ba tomboli Kalamu nde pont wana nde ya kobeba. Pourtant on va déplacer on est bazong sans tout que ça sont des alarate so bien bo vivre koto donc ba condition koto pesa ndenge nini pour to pe Kalamu ngo ba fulu salité sur la bienté mama yo koto zo teka zo respirer sur la bozo kandeni siko na ko loba nini na moli comme na loba il faut loba kaka yo mo zo vivre il faut loba kaka moli loba no pesa la sous moi bien ma isa loba ya loba loba ko mama Maman te maman yo conclure koto ke pas mère kuna tika ya loba ke solo na ye nanga pa maman kombo nani Mama Isa to mono na Kalamu a betle biso no ba réalité awa vraiment eza penza ba condition eza penza malamu te kobwaka matiti na mai soko zopekisa bango bobwaka matiti ya mai bayokaka te yango ozomona inondation ezosalama preuve ya la pluie bino mo bozomona basaki ya bamatiti oyo bazokobwaka na Kalamu bana mpe bazobwaka na Kalamu ezokotomboka bana. Oui, babwakaka bana bato balekaka dernièrement babomaki mutu awa mutu wana linga tourner achola na Kalamu heureusement tomonaki mwana bato pe asalaki ne eloko te me babomi ye donc Kalamu ndongo ozomona boye kobwaka bana bilima mai mpe ezotomboka ti nde ozomona boye Kalamu ezo kotomboka kala mingi te bauti kosala ometa ndenge tondi po ani bazobwaka matiti na mai soko opekisi situ biso mutu toza bo olakisaka nini osala nini ozopekisa bazoyoka te donc Kalamu mpenza no mama fale pa babwakaka matiti na mai bato bazobwaka matiti na mai fale bakangamaka si watu babwaka matiti na mai ezaka bato ya quartier to bano batambusa bana matiti wana bana fuya poubelle te bato ya quartier bato ya poubelle bakoya te po to permettre te mais ceux qui bolali omona ba 4 5 heures bango baye babwaki ba matiti vraiment topekisi to lembi ko swa na petalaka ndeti nga na za mosali na Nzambe na disikitaka na
population monike eza penza malamu te mais soko ozopekisa bango bayokaka te bamatiti penza na mai yango wana ezotondisa mai bauti otira yango kala te bauti kotira yango message no suki ekozala ni par rapport ya kalamu ndenge bato baosala benza makambo eza ntina te. Vraiment message na ngai ezali bakonzi batalela biso likambo oyo batalela biso penza likambo etangi kalamu batu nyonso bazoya vraiment ezosimba te donc mibeko penza ya kalamu no mama babwaka matiti te po soki babwaki matiti te ndenge batiraki yango boye tokosala 5 à 10 ans toza bien mais lokola bango bazo kaka matiti yango ese tondi do bakonzi penza batala penza likambo bapekisa penza na ba chef de quartier muta bwaka ba chef de riz na ba chef de quartier na kalamu babwaka ba mai te parce que biso tosolo balokwa toza batu pamba bazoyoka biso te mais chef de riz soki atelemi bakoyoka. Mais ma chef de riz bazara pe babwaka pe moi coup d'œil pour non sala moi suivi des alara wana kutetala bango te kama kamba kalamu kutetala bango te chef de riz utane kuna ye kotala ka awa o kalamu babwaki matiti batala bango te mais turoyo l'état ayebisa ba chef de riz babwaka ba matiti na kalamu te biso toza nzinga mama mutabwaki matiti koma ye lakisa biso ye po soki bazofutaka mbongo na l'état bakobanga po mutu nyonso bangaka l'état so bazobwaka matiti na kalamu l'état zo simba bango l'état zo tia bango maboko vraiment message mususu ni na loba pona mokonzi en tout cas bino nde bokomi boye biso penza toza na kimia te na ebite so na ko lobelango to na ko lobelango te loba bona kimia te po ana si ekomi ko beta nyonso na yebite toza na guerre to ndenge ni l'état talela biso likambo yo na bana mikie basoyeba ke masase beta kabo masase beta po ani wana bakuluna koto to ndenge ba criminel ba koto wana penza kuluna zanga kate po kuluna za partout voilà. Vraiment bango ata bakangi na bango kuluna te bato baswani kaka babundi masasi to ndeti mwana babomaki ya mwana asalaki eloko te aza pe kuluna te tanga na investe babiki na ye koyaki basilabisi na koyaki me babomaki ye po ani bikangela mwanza vraiment l'état talela biso likambo masasi ezobeta biso koto kimi ezate biso toza na référence ngambu wana eza bumbu ngambu na biso eza ngingi do ba masasi koto ezobeta lokola l'état zate na bite l'état muta permettre chef de l'état de permettre nyonso masase betaka toyebite likambu muke yokaka to pe ba masase ezozwa ba innocent bal perdu ezwa ba oui ezozwa batu bazali o baza victime nango bazali ebele masase ebeta kuna ekokweya denema masase ekoyaki apa na biso tomoni masase ezoya moto ekokwela pe ekokweya na lopango na biso mais biso tosalaki likambu biso osalaki likambu te do ba innocent de l'état tala likambu ya kobeta masase kanga mutu kende na ye azwa punition esengi na ye me kobeta masasi pamba boye wana penza l'état tala la biso likambu. Voilà, merci beaucoup maman, vraiment message na yo eza partagé ba konzambuka ba rolandango ba ndeko nyonso ba mboka nous posa partout dans le monde boki message maman uti ko bimisa par rapport ya mboka ndenge milieu maramezo le message ezobeta et puis awa mère alobi de yake awa ba ndeko ba boka ba matiti ata ba pekisi bango ba yoka raté kala mo uti kiron kala minute meto kamwe et tondi sous makasi donc maman muso azana sima de rozonga na pena totam sera la vérité maman pour ça ndenge za mbote mama mbote kombo nani kombo na mama masa ofanda na vanda ka masara ba mai ekoti la bino na ndako ba mai ekotaka me ya mingi penda te lokwa gouvernement zo bongisa terrassé to sepeli ninga obongisela biso kalamu mais loko mabe toomona kaka o toomona population ezovanda kimia te bana oya bakuluna ba mama ba permettre te ke batu bazana na kimia l'état lingi mibeko me mibeko ngo zo simba te donc bango so bakangi bakuluna ba libérer bango surtout mama soka pesi mbongo soki mwana yelaka ye mbongo ndenge abotolaka batelefone ayibaka toyebaka te po mwana so bakangi efo kopesa punition mwana esengaka éducation mama na tata baedike mais biso bamama baoedike bana te donc mwana pena omona
azobanga te mama mukolo atelemisi azokatele lichette comme esprit musu donc akotisi esprit na ye mais yo mama oboti omona pena akomo l'action ndeni basimbaka mbeli mwana mususu auteki kotelemela nga dernièrement nga atekaka madesu mais mwana ana telemeli nga lobi nini ke na kata yo po mbongo za na ona saki kini donc na sepele nango te na tala ye pena ke soki mama moboti alakisi penza mabe pa mwana ana mama mwana ana koloba nini mama tango boti bana alakisi éducation po éducation na yo yango ndenge pesa faveur na bana mais bana lelo bakomi so bakangi ye yo mama oteki maputo oteki bilamba po yebi ki akozongela ne kikuluna azoloba nini ngata na komi na parquet leta koya kobimisanga mama na ngai ya obimisanga ata na sali mabe mama na ngai ya obimisanga tango de jour sala mabe wana omona te ke otika mwana no na ba malédiction po azobotola ba mama batu abimi 4 heures oleke akendo lukila bana na ye bozoni okola population donc tosengi bena l'état atelema azwela biso solution na bano baza désordre pour moi naza na éducation aolinga sala mama batu bongo te na sepeli na population. Merci beaucoup mère, merci beaucoup bokini mama lobi biso e pona la découverte mais te okuta sous ba réalité musu sala ma vraiment awa ezosa kitoko te babi kuluna eza makasi masa se betaka mingi donc a pena so sali pena na ne na ba place o pena so ozo amena bien drink na po o bien sagi lo mbongo na kuluna epai na pont okodindaka na kalamu vraiment yo sa kitoko te na biki ba konzamboko déjà ba yoki ba roya bande ba gérer pour na commune ya entre ngiringi ne na expliquer bande ko ngiringiri bumbu makala ato na katikati eza katikati po kalamu o vraiment eza maya munene yebani congolais nyonso kinois nyonso ata bana poto ata boza wapi partout dans le monde webe na kalamu muto o chat me na bi kalamu te wana ezaka ki ingratitude ne balobaka donc tozo pousse ndo matine elenge sa wana vraiment nazo katela bokebi nyonso po asuna seka voilà la sous forme garane do kende la découverte na biso automesana ko sala mais to sala découverte to ye tout ça trop basé na mamwetali bo soto meto moi bande europé ba lobby de par rapport à milliers na bango kuluna za makasi mais on musuba be kuna mai na kurezate moi peto boya de nyoso zo ko tsara poto ya ki vraiment na mabe na bango pona rolandela ya mabe oyo sala madon voilà merci beaucoup na ozongi la bino kala mingi te deux la toujours branché et connecté donc ciao. Voilà, très cher ami internaute, toi tu joues na po ya kala mais tu mis connait la direction elenge ça ni respirer ka bandero ke elle ou les vraiment commune ya makala mais habiter makala za quartier voilà quartier makala parce que makala za na commune ya kalamu elle au coton ngiringiri elle wana boebumbu toi toujours na millier na sima na moni vraiment degré ya salité za la carte ya po ya kalamu vraiment sur le sali constant moro de tant tout ça qui na pont ya kalamu kuna na liboso mona ki ndenge pont ezalaki place on a telemi ezane mai mais awa dimension point ekiti point nini salité et débordé boni moni zelo na simana ba bouteille tala ba bouteille belo de usine ya milenga plastique ezane ana kala mwana dimension elenge ça mo réaliser na pena kuna suko buzume pena mona bela milangi ndenge toni suko milangi on toni we uti wapi to yebi te ngai na yo ngai na bino bande ko to yebi te milangi oyo uti wapi yo to ça qui la découverte maman na pena expliquer ki biso ndenge ba réalité sala mana kalomba ba ya ndeko buaka yango na nko biso mtuzo bo mamboka na biso so to lingi mboka na biso to kotika ko ba ke ba konza mboka ba te biso likamo ba konza mboka ba sala reloro te po ba konza mboka te ba ya na ba porte ndako na biso po ba tia bo soto ba konza mboka te nde ba ya ke ya la mu ko zo fulu no boka na kalamu mu konza mboka za pona ko gérer biso oui mais biso moto lingane bisika to zo fanda tu vas vivre dans cette beauté bo sodo la fraîcheur mais tellement soleil qui makasi muto afana azate na bombo musu do mona kota pombo mona basalo ra moi site moi bo touristique moi ba kiti batu bazo fanda po ba yo ra bo pepa moi sala rapena bien et contribuer à peine à santé mais ce qu'on a solo bona o soto boy muto afana ça même pas 30 minutes
donc lingi ko la iseke tozo ba mboka na biso po tulo ba ke ba konze ba bongisango biso to bongisango ba bongisango ndenge zalaka ozui elo na saite yo bwaki awa lobi to do tambola atu moni saite yo muto boka ke mo wangana ko ba konza mboka e botile biso likambo to tika ko sala bongo to linga mboka na biso po ko ngwe bongo esenga biso mo to linga yango so to lingi yango to sa biso so même moral to lingi ke ekoma ke na quartier so muto ene sa boka fulu na kalamu to kange to fune na siati ba susa te apembeni so ba to bani ko sala biloko wana vraiment muto so ko bobangi muto linga ta ya boka ba kanga ke futa manda 100 to 200 et ça pena ki to so ba loi na pena e komi na mboka na biso bino mo na mai ezo kende bien mais so mi côté kuna e freiner mo ke po nini salité le ki mingi débordé mai so salité ça la mai ya boaka refoulara salité te ozo mi masko ba ndeko baza pemel a ko ba victime so mbule beti ba mai côté la ba ndaku mais yo mutu muso uti musu kuna venir on so kuna yo na fulu no boka awa de bato awa nde sikoyo bazo kwe ba victime po anini bino bozo yo tia salité awa et ça pena ki torote to linga mboka na biso to mo samboka na biso na moto ba na bande to koti ba wenzo ba lobby to osusa na kala pona hotel c'est place auto zaki dimension en buta place na telemeli de place no zala ki wana eza na ka même mesure place on a te no ko hotel ma ate po fa eza la mai pourquoi mai eza li soute po bo sauter toni comme on a que c'est le et placement déjà dans les bancs donc to tika ko bebisa mboka na biso to bonto linga mboka na biso po ba mboka benes ba honnête ngana na Paris na Allemagne po Allemagne comme Allemagne bongo ba to bazana Allemagne balinga salité te en fait pour ma ki to Paris comme bongo ba to ba na France ou na Paris balinga salité te mais biso to linga salité o mboka na biso comme ra salité na salité qui ça eza munene mais salité et comme ko déborder ba commune belé pour moi la commune eza salité te comme ya rotanga yo mo to kota so na ba commune tika po to ba suko sa ba la découverte car voilà, très chers amis internautes, il y a Biso Podcast, chaîne des actions pour le soutien du peuple. Né dans le bara, to sunga rapela bana bitike, to salara oyo, nzambe atinda rabiso do sala. So muta sungi mwana bitike, aza mutu malamu. La personne que le message na ba pour lobby ba ndima yote mais na préféré bandeko ba liba sunga bana bitike ba contacter Biso vraiment la numéro dans la bande de cash wana et on s'appelle qui toro makasi. Merci pour la fidélité et confiance pour pesa ngai. Pour ça ça toujours na million na lisango encore ndenge zalaka la Maradona d'Afrique. Quand moi je remercie ma boss na nyonso vraiment bisika bozana be ba mboto na remercier ba tout de soutenir vraiment pe la prière na ba motivation et ça qui toro makasi. On a appelé ça mboto na ba fanatique na ba vouve na partout dans le monde. Na niveau en France na Paris na moni bon ma grande sœur chérie Lisette Molasoko, pourquoi pas de remercier les sous mon vieux Argo Makaya vraiment en France na Paris ou à Marseille na moni c'est que l'aime la full musique na qui na ma copine privée vraiment Gloria Ngonda la fille en couleur moi c'est à Pembe vraiment mais déjà au biki de marmé sur qui tourne en plus ma moto na base vraiment base na Mobimba la joie Kembo Chicha donc Simba la mbote belé ba salutation na pe comme na famille mialu vraiment na linga rabino mingi ba fa na ba bona biso nyonso ya podcast bo lembate bo sala exercice au liker au commenter au partager pour à la prochaine émission on la bino ka ba la découverte au kota sur ba communauté noté et ça dans cours système maintenant kota to la ça bisika bo soto et ça la ville à Kinshasa donc tous à toujours branché peut connecter na chaîne Biso Podcast si ma caméra za ibona mon réalisateur artiste qu'on ressent vraiment bien que je banel to na zo bilili bana to banda iti do suki sawa et si li bango te suki nzamba zongi te si peut to kufite te rokuta ngai na bino à la prochaine émission bye Maradona toujours na milieu na obalwaka wana ciao na dina kalamu soki nakanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na